Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité. Paix, confiance, Bossala Abisso pour Rolanda, différentes émissions Abisso à travers vos chaînes télévision. Fais RDC et Vision Plus Télévision, Bandeko Balandi, Naza vraiment très content. Il y a Rosa Liboso Nabino, Ponaroyambe Labino, artiste comédien, Lianza, Oya Salara Moussa, Naeki Toko, Azamuta représenté les sociétés. Il y a des moutons Betane Masolo, il y a Makambo, il y a Ndeko Nabiso, Outikoti Kabiso, Diana Makila, et puis Torobet Tape Masolo, il y a Moussala Naenenga Salaka, Bandeko Balandi. Merci infiniment, Madame Belandi Nganga. Merci aussi à Monsieur Les Cordons, l'homme qu'on appelle Trésor Walukonka, que je salue vraiment. Merci à Patrick Elunga, le grand pétrolier de mon pays. Merci aussi à Mémoire Bouefo, soif de servir les autres. Kokabeze Éducation, mon vieux, je suis vraiment très content de toi. Merci aussi à Eradi Moussena Motema, Emilia Moussena, Lianza. Bonjour. Bonjour, merci papa Nangaï. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va, Zamazo Baté là. Malgré mon gîte, moi, vous avez bien été, mais quand même, ça va. Oui, ça va, mais comme on a un Lianza, quand on a beaucoup de koki koluba yangote, na linga yo moko luba yango, parce que nga na koki na ngote. Ouais, Lianza li sofote, bosonja bolingo la misamba, misisamba pa na luende, nyamaza masila jamais somo. Lingo laksa nini? Lingo laksa Lianza na bana e abuna banga tumbate, Lianza roi, Lianza mutu banga galikambute, Lianza mutu déjà kabatu, Lianza mutu batu. Ça veut dire donc signification comme on a ilobi yango wana. Bato botuna inga ina tunaye. Comment on a un loba, on lingo laksanini et lobinini. J'espère bien. Bozui réponse na mituna na bino. Donc abanga mutute azalarana batu. Donc azalara toujours bien na batu. Lianza. J'espère bien que non. Oyebi que bozana matanga. Moi une minute de silence pour n'andekwa utiko kufa. Une minute en autre, ça fait une minute. C'était Boyebi biso za musa na biso. Tozo sala. Une minute de silence pour n'andekwa atika ki biso. Lianza ndeko atika ibiso Diane Makila aza mutu oyebaki to oyebaki te relation nini ozalaka nango na ye. Ouais, na yebaki to jouer pena déjà moi bilo rebelle asa ndeko na artiste na yebi tant qu'artiste quoi. Donc pas ça na monter ma parce que ndeko atiki biso brisque mais ils a volonté nzambe ba pêcher volonté nzambe te. Donc, Zambé Mokabi, pourquoi ça l'yango? Zambé Mokone Koki, et on a vu moi, donc voilà. Zamba Ebi Moko, mon colonie n'a vu moi, mais il se fait, moi, remarque mon réseau Salema, bino artiste comédien, Banda Matanga de Gonabino, Guy Mario, Akufa Katika Kibiso, Naya Diane, Bozo Monanate, ni ne sala ke bo monanate. Est-ce que Bozana Bolingo, Bozana Boyokani, qu'est-ce qui se fait que non? Bozo soutenir Bino na Binote. Vraiment, par rapport à Matanga Guima, on a des bandes, on a des bokate, donc on a celle qui est monate, mais on a habité Matanga Moussuni, on a habité au monate, pas Diane, non programme est limité. Le programme est limité, mais attends, est-ce que bateau bazo sangana, bozo monanate? Oui, sauf que na yaga lobby dimanche à partir de 21h. Na ebi kenzamba sunga na sala makasi vraiment semaine oyo to bande fona beta tourna ndako pezala bien vraiment eza vraiment pour ça nanga na olinga semaine oyo tiro malobeta mardi na kena ndako ta présence ne longa nga pesa bien. Ouais, présence na we ça la bien parce que ça demande ya bato bazo kamwa to koma ki e pa ba dia nesika bazala na makala kuna réclamation na bango ezala ki bongo bozo mona na te bozo yokana te. Nenge o assuré bateau balandara bino bateau balinga savoir faire na bino ke okomona na okozala mais question muso ezala ki est-ce que bozana structure e kambara bino na mona lokola bino bozana difficulté moko omona bato musu bazala pas président Masumu bato musu bazala bango esika moko te bato musu bazala esika moko bazala ba croire na bato musu ni ezo sala ke bozana na cohésion anati. Cohésion par rapport à Nia bino artiste était Moussalande Bossala tant likambo ezali omona boye Lianza azalaka msuna esobe
mais côté ya esobe bayoka na ratena papa masumu mutazo kamba bango nini zo sala bongo tozo mona boyo tikela mingi musala pa papa na biso chaka Congo pona nini bo tozo mona moins indifférence wana chaka aza na association te aza moto edaka quand même na message les cas na artiste ba bazo souffrir ya mona acha mission na artiste à danger. Il y a des marathons où on a souffert dans les Camerounais, il y a des marathons quand même, aider par-ci par-là. Mais par rapport à l'association, on a dit que l'association a dit à NTP Zali, pas qu'aussi que Zali, l'association de Zali. Mais on a dit que dans les Camerounais, pour les gars bien. Maintenant, on a dit que même match autant que l'association Télémaki, papa Soumassou, Télémaki toujours pour la colonne les locaux les gars bien, et puis on a surtout les gars qui ont bien. On a pris l'association, on a dit que faut beaucoup d'Akabo, Sanganaka, tant les Camerounais. Non, mais on a dit que tant que Kamboyaka et c'est un peu trop sans faute d'artiste mais nabike papa masumate magali Kamboyaka toujours bien on en a bien wana oui bien wana mais toujours mon âme sur ça la mo ba polémique je ne sais pas ba polémique wana oyoka ngoto yoka ngote polémique par rapport que ya batumo to monaki ndeko na biso mama na biso ya lemba autant akufaki to monaki association de bana lemba soutien omoni et comme ko sala mo ben différence moko boye to boyi pe to mona na matanga Diane Makila ezalaki non association ya bana makala ba empêcher bandeko mususu oyo bazala vraiment comme il se doit parce que ton a toutes nos questions oyo nazo mona batu bazo akize mingi Gabriel na mamboyo so tel na ba réseaux sociaux mona ke kombo Gabriel mutezo tangama non ngana na bi penate sur Gabriel na bi penate mais on ngana bezaka kendo kufi. Ils sont malades, notre famille est malade. Donc voilà, ils sont malades des unes de ko, wakufi na yengo ngane koki, que l'éventualité de soit faite, ngana bagenzamba kuma toujours, on demande de recevoir na kimia. C'est important ngona, sauf que ngana rolinga, toyo kana toujours de quoi qu'on a na kimia, ba reni ba maramutu pour de quoi qu'on a l'aise. Moni na kokufa na quartier, to na famille, cela n'empêche pas que ba camarade ba linga le na ndenge na ye. Baptiste Baro les peines uniforme, mais bandoro na quartier les peines uniforme. Ba comme dit Baro les peines uniforme, bandoro so quartier ba ribalé na polo na banderole. De là les autres dépendent na ndenge za ko vivre na batu na ndenge balinga ki. Zo mona. Les lois ko kufa matali ma famille ba uniforme, ba na quartier ba polo, okuno ba louer bis. Les autres dépendent na ndenge ba le lai. Donc to empêcher que na bandeko so le lom de ko kufi, ba tu pe quartier ba linga bina ba na lemba. Su ba lemba ba la ki sermine no bien parce que azamo na lemba pe, ba lindo na lemba. Il empêcher que na situation mususu ya ko intervenir. Et ça, on m'a bêté. Oui, ça, on m'a bêté. J'aimerais aussi, tout le cas, on a sur ma question. Ceux qui ont annoncé que non, on a la réalité, c'est la moins belle. Et on a un balobi. Est-ce que on a un artiste? On a une intimité. Parce que, comme les autres tambours dans les réseaux sociaux, balobi, ndeko dian abandeko partager l'intimité. Na ndeko moko soki miel ya bango na bango kaka actrice comédienne bande ko partager ba intimité balobi ndeko wana miel muta memai ma solo na ye et pas mobali na ye o azana mikili ya poto il paraît azaki so ba vani na ndeko so ba solo la mambo eza confidentiel ya zwa memi yango et pas ya papa ya bana na ye. Parce que na bino moko nenge na kuti yo ozana ba bana ozo kamba est-ce que nenge o gérera bana boko marti na niveau wana o mega ba so talisa bango ke non yana mamusu yele kana milieu ya musala iko koma na ya milieu professionnel iko koma te na banzela na biso to vanda na balabala na biso to vanda ka o bo sala ka ndeni ni po gérer bango parce que eloko wana etamboli batu ba olo bango que ndeko wana miel mtabaneko ke ndeko yebisa mobali na ye azalaka boye mwana wana butu mi bali aza mwana na ete. Tu imagines jusqu'à ce niveau intimité pour partager ngana yo et comité na niveau mo ekomi ko kabola batu ndeko wana kufi na AVC likolo ya souci oyo azalaki na yango tango muninga na ye ba partager intimité akaboli intimité na mobali na ye to ebite réaction mobali ezalaki nini mais souci mutememie na AVC tememie akufa. Bino bat bo Gérard Batou na ba situation neti ya bongo bosala ndeni na ok bien na question oui il paraîtrait donc ça nous allons c'est na ngote ça non c'est bon en tout cas tala ka bel kambo ça non c'était ndeni là vous avez les ondi ndenge so mta kufi mambe bango belé
nga pe na robeta c'était c'est yango te parce que na yebi pété sur les avritos ya solo to ya lokuta na yebi te mais on na yebi ezaka que tout sera mabe hein sur mabe ça faut tika mabe et puis voilà ceux qui le ndona so kufi faut pas mambe bano mambe bimage kene zonga bon bien pas ta muta mukeja za star munene ba mambezanga raté mais et c'est là n'avait pas dit qu'il faut confirmer un opo ils appellent soloté ils appellent faut te éviter voilà bato ba Holanda biso famille ezo Holanda biso so que ça na moi conseil par rapport ndenge to monaki ndeko Gabriel azaki chargé et le connaît robema moi division moi message dans famille ni ne sa famille famille biologique maman na biso Diane Makila courage eza makambo nzambe muda pesa ka pe muda zwaka na baraka bo kanga matoi bo tia ko balebale sondi donc na biso za lelo na morgue photo lelo na ndenga kimia passe ça na motema to ka biyo ka te bandoko na ngai bo biki ba star so bakufi makambo ezanga raté mais ozaka ke nzamba sunga biso bino botika ozana courage et puis nzamba batela molimo biso madiane passe evande pe na kimia c'est important ngona lobby déjà réunion mo esalemaki pona ko luka ko solo na famille place azana makala kuna et belle actrice na acteur comédien bazo banga place wana moi kuluna répéter na kuluna bazo banga réunion mo esalema lobby pona ko luka ko délocaliser matanga esalema kuna te ba memango na place mo be ko assurer sécurité à bateau je ne sais pas aux allez quitter peut-être moi compte rendu aux oyoka kitonini et comme boni et si kanini obazui pona Rolanda matanga na ebité ce qui ozoi compte rendu ou bien oyeba ki ata ba betela ki ata lisolo ou soit batena ki o informé tena ba itenga na lobby na 21h na lobby ki na 21h de na ma sous informé na binoté mais na baki lelo na lobby fona kende quand même moi tout pour ndo na biso donc voilà na ebi vraiment information mo na mtena minute merci oui bien information mo na minute yo. Je crois que le message au PC na famille et l'équipe et par rapport à dossier ka Diane Makila aza actrice ayebanaki batu bayebaki bayeba savoir faire nae olobai na biso ne bande l'émission a ici au travail nae ngala lingai au faire vivre batu ata moi morceau mon boye ya scénario bo salaki nae oyo incarnaki pour rafraîchir batu moi mémoire a jouera moi na ngai azwara mwana ngai azwala sangonde mibali na ese mwana ngwa kitoko fo pona mbala za na vie na scénario bandolo babwe tena babwe tena biso na bidiani yo na boti yo kitoko na boti yo mpembe kwela ngai mbala ba ventilité ningi na ko mona il faut ressemble mbala tanga kolinga yo faut ressemble na boti na yo papa ngai ngana moi c'était que fo na kitoko fo mbala mbala mutu oza na mbongo en tout cas alors il s'engage dans la terre il y a des gens qui sont pas patés na moi c'est mbala mobali bitala ki to côté bali batala mutu et puis il y a sens responsabilité donc toujours les films gagwana je crois ils arrivent vraiment bien et puis na suka na ebisi kitoka moi c'est bon mbala dans mbongo pour boté nous a kitoko abinanga oui mais kitoka moi c'est pesa mutu akota mbala mutu alax nzela malam et qui vraiment bien témoignage dit nous en lelo yo Diana Kei azali susute bato ba otale peut-être on a ba image na ba vidéo na ba scénario témoignage ni ozana ngo ya particularité par rapport à Diane en tout cas na zo témoignage ma bete pour na Diane pour na joana ye Diane za pena mutu moko te to zo mona na ya tout moment te mais kana musala na musala beaucoup tani ya bosolo dika et puis voilà ici nango tout cas na kutana loko ma bete na zo témoignage ni ma bete na ça n'est toujours bien zo sola bien tile la tiki biso. Merci beaucoup. Je signale la présence de tonton Aziz qui est toujours là. Aziz Tanda, il est toujours là. Donc, il peut assister à l'émission. Donc, amis internautes, il faut que vous sachiez que notre tonton Aziz Tanda est avec nous. Si que tu lingi to lunga na masolo ya Diane, to kota na masolo ya artiste, ana musala ne asalaka, to bandaki na masolo ezaki ya Diane. Si que tu lingi na masolo, yango net aussi l'émission. Lianza nga mi lobelelaka jeune wana agumbaka coupe wana style wana uta nango wapi nini sala ya ko molinga coupe ki mungala kaka to nini to molingi coupe wana nzoto na biso mibali etelema wana uta nango wapi bat balinga non ebiter et préoccupation nga yamsu ezape na bandeko oyo ba se retrouver nango
Où tu as wapi? Dans l'Équateur parce que dans villageois na zo identité ka koko baranga li sofote azakola taboy ninga na héritage abiyema na ye ni na zona ki si yango fona na gondo bo moni lelo mokili fo ya lelo ko toucher bato fo lelo mo tango yena ngomba bacho kambala moko alors na linga pe ko yena lelo autant muto tala ngamba maba mais muto utu ap effectivement lelo liga mo robate ça que forma casse le ndo ebili yanza wana donc na be fort wana et dérangeant te tongo zo ina ndako bato bana ba otala alinga ikupe mais est-ce qu'on a ndako so bana ba mono na personnage mususu et dérangeant te non bana ba bigi papa baliaka wana ti mère mo banini lelo wango couper bo ngami confusion ni bana ba bigi papa mo artiste de moi na so ke classe lelo mais ba dega pour moi na kombo na nga dega po ba professeur benga nga po tu na ngai mais moi da so nga oui c'est mon fils na chike mo bilo ba la mso ke ndaka na na sali journée qui tirait na école moi na futa ta ne mobim na sali journée qui tirait jour moko maintenant moi na futite boulot on est tant ça moi na boulot ne futa parler boulot le sabato et beaucoup la famille kana gondo so ba pixana la tani pantalon. Vous avez eu votre réponse par rapport à Gondo nenga linga Gondo vos réponse nango obande théâtre ndé nini ezalaki ndé nini ti ozwali kano parce que nayoka bato belé balobaka musala ngwa théâtre za na mbongo te mais yo beta tolo awa efutela bana nchiki efutaka palais ti ozwali kanisi wana ya sala théâtre type o se retrouver parce que toyoka masole pa bato lianza mikolo asome mutuka asali boy toyoka ngo toza bato donc ba masolo na mine koma na possession na biso et permettre à biso donc na yo sala émission na de na mamna tout na yo musala efutaka te bo vivre na ndeni maele kaka ya moni musala ya maele et puis le ça misala boye mutambo za na organisation na ye comprendre ngana ko 20 na yebike na 20 na bomba 10 na kotizango na yebike na futa ndaka batu na yebike fona lukana lesa mwana futa classe na yebike fona cha carburant 20 na zone za ngo maele musupa ali azu 20 na kapanza na bare si nango ozo comprendre ezaka ke ndenge muta asorganiza na vie ndenge pa ko évoluer donc ngai tete na bandango na église na Singapour na Elocide 98 1998 na bandi théâtre kena lika pe na scène bona jeune na 1998 na existe na na Singapour na bandi théâtre nga bon nga théâtre za famille nga ba pe ba pusa nga ba parana ba pusa nga ke sa théâtre yo bonga na théâtre ke sa ka théâtre yo atoni ke sa théâtre na 6e classe nga na romona ke non théâtre fona forcer nango parce que na banaki na otanga na sa théâtre na otanga na sa théâtre na otanga na sa théâtre et puis le temps na sa théâtre nga théâtre nga tanga sitango classe nga sili na bon ça va na embrasser mon dango à 100%. Donc moi na continuer toujours sinon comme le lianza. So comme le lianza tant au vanda ka o mona ke musala no mte memo quelque part. Non mona o lati na boina sa publicité loko yo. Ya bilo lati na boyo sala me yo sala ngora. Bazo mona mabe na Dubai ba mona sponsor na ngai. Autant aussi ça yo pe o futa na compte mabe. Non, neza boye. Mabia nenga za boya sponsor liage pa mabia biso non to liete biso sko to liete bon ouais talio et pe le golia mais yom doza relé yom do ko sa biso na circuit mabia oui so monique c'est bon to coach on après na biki na benga mabia et monsieur moza na bâche faza na sima mabia ta normal pas de problème bela dingango zoyoka babi to luka to kota na circuit mabia tango ovandaka tango o mona babengi oke ate artiste tous en besoin na osela biso animer les biso osela biso lo mo boy ça te dit quoi par rapport à ba débit na autant on vanda ki bandi musalango les gens critiquaient musala au salaka les gens disaient beaucoup de choses par rapport à musala au salaka mais le loso autant on vandi be téléphone et sonner au solo li OK au sali musala na suka na ngo zupe rendement na ba gloire à Dieu parce que musala to kemi na un peu fort taraba na tout le na kemi na musala fo ya pasi ya kolela ya kosanga transport makolo ya kozoka ya kobukana ponga na bukana même na musala na biso okebina kotika CD bo atusala accident bukana lokolo 2 mois na plate na ndako mais quand même na laisser faire te na continuer toujours na musala nga et puis londo mo komba lianze tanga un peu partout donc na mona na ngango mabete na mona ngo bien na ba comme ça toujours nzambe na opportunité à pesinga poko yeba neza facilité mais quand même nzamba tsenga pamba ba yeba batanga pe ko mona nga na ba gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, mais Lianza Bandit théâtre né
mbala moko epa na yo na Équateur kuna osalaki te oleki na banzela mosusu te ou comment? Non, na bandi théâtre na biso na 98 na Saint-Gabriel. Na bandi théâtre na nga na Saint-Gabriel 98 na kisu na Rite. Tokendaka mission mo na campus kuna nde na banda ko jouer kuna na leka pe na scène et puis na ko évoluer ba groupe bigane zalaka et puis na ko les réveils nde 98 na 2018 na ko quitter na bandi chemin na nga moko. Voilà. Lelo soy batu ba zo moi retomber à Moussalano par rapport à témoignage parce que l'artiste est Bozalara. Ce qui lelo nazali yanza, ezane lo mo ememinga pona koma lianza. Ba retenir ango na yomo lianza to na réveil. Bon, en tout cas, s'il faut dire la vérité, lianza bimi lianza makasi boye moko que ngai moko to na longwe. Pour je lianza le sofote besoin de bolingo, jango yetango na longwe. Comportant na longwe na groupe na retourner, to na sali un pas en arrière na kaki la ki na longwe. Le bas de lianza ngamo so sali ngo ngamo na chef na groupe na ya na nini. C'est là où na raisonné qui na raisonné mingi quel on aurait le public nanga et puis on a les bango œuvre par rapport à wana peine na mona matimba la moko donc eza makasi na émerger qui makasi to na émerger qui moi moké na groupe mais on a longwe succès na sala ngamo vraiment ngamo na succès na bani na succès non ya ngamo pelelo na ngaba ni pena on a longwe papa parti meminga le nazalelo comment comment na suka est-ce que ça est lo mon ça la plaisir na bato balingaka yo na bato balanda biso au cours de l'émission. Ouais, na biga mingi balinga lisofote ta onako bage. Comme on a lienza lisofote bosonza bolingo la misamba, si samba pa na lende, nya madamba sila ka somo te mona masok pa na likinja. Abota na basoka sa moto libinja. Moto atika mapeka sata na polele ngayo na kata li sakanya sata na ndenga kanda. Na kata li nwenwe sata na obili sakanya. Obili sakanya. Obili sakanya. Obili ngote. Yango baga na kata zono ba poale yate. Elle a bien fort. Merci beaucoup les amis internautes. Vous comprenez, face à Mambabou, il faut se résister. Il faut se résister. Merci beaucoup. La chaîne Vision Plus Télévision, faisait RDC Balobi. Toute la chaîne a retrouvé un gros bourmon en amour, il s'offre de Nakati. Mais on a besoin de s'abonner massivement. Naila fort. Merci Mingi Nayomoko, parce que la Minga le pour l'invitation Nayo. Merci à les grands caméramans exaucé, exaucé mon voudi, Bambo Tebele, puis sans oublier ma maladie, restaurant ma Dubaï, na Dubaï, ma bien na Dubaï, Oscar Toko, Aigle, Rick, Bambo Tebele, le laisse boutique qui est là fort. Doudou Bolalo, Sandra Bola, moi ça papi Chou, et puis na bossa n'était terrifiant, boss retourne les États-Unis, Mambo Tebele, sans oublier tous manga, ça j'appelle mon gars Freddy Mayem, la Bino fort, tout ya François na, Mambo Tebele, puis na bossa n'était, mes condoléances à mon frère que j'aime beaucoup, Prince Chabani, courage mon frère, maman Totsika Bisso, courage na yo frère Prince Chabani, et Marmbelela na ngondo ronangai, courage, on est toujours ensemble, c'est la famille together. Passe aux Alines, on a en France, Prince Chabani, courage, Zambaro Sungayo. Et puis, merci Mingi, on a retour à les soifrotés partout dans le monde. Bana Basoko, Bana Libinja, Peleng Basang sur le Mataboueno, beaucoup de Yali, Sala Gemenak Bado, et Labino Fort. On a tout Équateur, les Sakanya Yeyo, moi on a les Ponge, Yeyo, donc Bana tout Équateur, tout Tigate quoi. Les Sakanya, on a vu les soifrotés, Yeyo. Merci beaucoup, je vous aime bien. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien avec l'artiste comédien Lianza. Et Tokutani Mbalasima, on a invité Moussousou, P. Nasije Moussousou Yassika. En tout cas, ciao, bye bye.